Je dis encore bienvenue dans Katia émission Nabiso. Que demande le peuple les Lotala Bongo pour la République démocratique du Congo. Nous avons que le Congo, hein? Nous avons que les Congo. Tout ça na Congo bisognon so. Tout ça na Congo yango bomoni c'est molo to tchelo na sima. Eza pona ko lakisa ba Congolais nyoso bazana diaspora que tout ce pela kana mingi soki toza liboso ya ba etando pona kolobela mai etali Congo na émission na biso ya que demande le peuple émission bino bo sepela kana mingi. Je dis encore grand merci na ba Diassa Nyoso place Bozali partout dans le monde. Je vous dis encore grand merci na Yemoko la patronne José et Jean Djoko na Congo Lisanga TV na Bikebola na biso partout États-Unis, France, Canada, Angleterre, Bolanda biso mingi ndenge toko expliquer bino makambo ekoleka na kati ya République démocratique du Congo pona kolaisi ete ke to ana bolingo ya Congo makasi kolinga Congo eza lokola mutu alia kafufu chaque jour mais mukolo kolala nanzala nde mukolo banguna mukolo siko tozola nanzala eza lokola mukolo banguna ba côté libiso hein yangona siko yo lingaka nini. Je dis grand merci na ba diaspora nyonso bate lutadile là où tu es à Paris. Je dis grand merci à toi, la grand merci na ba nyonso ba soutenanga. Pourquoi pas maman Monseka hein il y a soutenanga ba jeune là vous allez na pesio ba mbote na yo maman na biso maman Monseka là vous allez na niveau ya Mikili na pesio ba mbote ebele ndenge o soutenir musala jeunesse. Je dis encore grand merci na ba nyonso ba soutenanga biso na émission na biso que demande le peuple. Donc le lot kolobela mingi makambo Italie batu oyo ba kofinga chef de l'état hein batu ngo ba s'organiser pour na kofinga chef de l'état mais na yebi ke ba congolais mosusu baza ebele sous régime ya Ndeko Kabila batu ebele ba kangama na mboko oyo pona ko passer na média ko pesa point de vue à kangami mais le lot tout monde appelle batu mosusu aleki na na média apesi point de vue na par rapport à ndenge nini akomona makambo le ndenge nini pouvoir actuel ekotambwisa basali pe lorote yango nde état de droit to lukaki po moto mosusu atunaka état de droit ezaka po bakangaki caméra te état de droit eza kotika congolais à s'exprimer selon l'article 23 de la Constitution, tout Congolais est libre de s'exprimer selon les en face. Donc, merci na président de la République, moi Namboka Félix Tshisekedi Tshilombo, dengue abundelaka état de droit na liberté d'expression to komona yango lelo mais état de droit liberté d'expression et continue de bisote que to finga batu lorsque nous passons dans le média hein. Ce n'est pas à n'importe qui parce que aux Allemands français n'ont pas diplôme en Europe autant bien tu passes dans le média pour insulter les gens. On a des amabé, hein? On a des amabé. Biso pe tanga netinga na boy. Na côté batu batanga na zalagate. Côté batu batanga na zalagate. Côté batu batanga na zalagate. Na zana na katikati. Po bino na ba 50 diplômes. Batu mosusu bazana na 50 master. Et ça la ganine. Et ça la loko mon côté. Et c'est là le côté. Donc, na meni yabiso ya lelo na émission que demande le peuple. Tokolobela mingi makambo oyo et ça biso pasi mingi. Tokolobela likambo ya insulte au chef de l'État ndenge Barnabé alikaki na média pona kolobate chef de l'État kozwa mbuma. Akolia mbuma. Ye aliena numbu ye avant chef de l'État alia mbuma ye nano akende kofanda et sika oyo aliana numvungule po Biya Kangami a menacé Moutou. Personne. Chef de l'État, Aza papa, Aza pena mwasnaye, bana na pena ndaku, Aza pe papa, bana na isko, bafandi na poko ba papa. Moutou mo aleki na média lobi ko liambuma. Donc biso to kozanga yo, papa tika si pouvoir. Et pourtant ba Congolais, bazana na posa na ye azana no président de la République pour asser la biso mala, asser la makambo oyo, biso zana ngoposa. Siko bana na peta ngofanda na bango na ndaku. Hein, très chers internautes, balobi papa, bakomina po sava bomba papa tika kaka makambo wana zonganda po biso pe bana na yo nga mwasi na yo tozana na problème siko na minute nani lisusu toko élire pour asale la biso makambo biso ba Congolais tozana na posa esalema donc tozo sepelate na meni na biso mosusu
marche ya FCC tu ko expliquer bino le lenge nini batu ya FCC ba okanisa pe marche na bango par rapport ndenge basala ki déclaration balobi bango baza favorité na makambo itali bongo consultation bango ba kuluka dialogue et ça les montre bango na chef de l'État et pourtant biso ba peuple congolais to réalisation na posa dialogue to kota ba dialogue to lema donc makambo to lobela na meli na biso yango na lelo clin d'œil na Massananga moko le seul qui me reste Willy comme place aux alliés à San Francisco clin d'œil à toi to lobela mingi pe ba propos ya Cheo Kitundu na émission ba benga qui et pas journaliste ya Top Congo atuna ki kaka le lengeni ni omo la constitution ya lobaki pona ye il faut ba changer constitution tout ça la constitution mosusu wana ndenge constitution ekwei makambo so ekwei to bandele susu a réserve wana posa ya Cheo Kitundu ezali to zongela les susu élection pour batia président mosusu donc to ça la moi point par rapport à après na suka na kolobela batu oyo ba kolisa basuki ngai na kolisa suki tant on a 18 ans na kolisa suki nazalaga o bana obenga UPR tout ça c'était la jeunesse na ndenge na achi na komi nango na ki papa na zanango na kolisa suki ta na kolisa suki yo balaxio ke bato mayele bazana suki ebele bato mayele bazana suki ebele te na kolobela jar ya bato wana moi ekiri nyonso wana na kolobela mais na ko citer komba mutu te mais mutu wana ye moko place azali akomi ye bake o ba koloba izangai to lungwa na étape ya Congolais ya Sony to comme na étape ya Congolais ya Boanya et ça la Sony comment na mutu aleka na media akoloba makambo oyo o conscience na moko na ezoboya oh tu passes dans le média o koloba makambo conscience na moko ezoboya donc très chers internautes avec beaucoup de joie beaucoup de plaisir bambote boyamba bo s'abonner na Congo Lisanga c'est avec moi autorizala na bino seko na seko pena ko banda ko lakisa bino lo lenge nini to ko penser pour na avenir ya mboka oyo comment la situation de notre pays doit être un peu influent la situation doit être influent comment la situation doit être un peu capital comment c'est à travers ce micro que je vais vous expliquer makambo nyonso ndenge nini ekoleka na kati ya République démocratique du Congo ndeko wana lobaki chef de l'État Goliambuma menace contre chef de l'État menace contre personne et lok oezo mobeko na biso eboyi na code pénal na biso soki o menacer mutu na maloba na likambo etali bongo liwa ozana 2 ans ozana inane ozana inane ozana 8 mois sot inane ya servitude pénale hein wana selon code pénal na biso makambo politique ezate batu basala mobeko ya kokanga kotia batu na ordre baloba boye soko o menacer mutu menace de mort okokangama de 8 mois à 1 année mais ndeko wana bakatele 3 ans 2 ans mosusu eza outrage contre chef de l'État yango moni akosala 3 ans mais ezali likambo te ke FCC akokita na nzela mpona kokende kodéfendre mutu oyo akoloba akofinga chef de l'État eza tribalisme te biso mpe seri ya Kabila tolega na média mpona kokondane bato babanda kofinga chef de l'État ancien chef de l'État musala na biso bato tozana liboso na bino ezia tolungwa na étape ya ba anti-voleur tokota na étape ya ba valeur ce qui incarne l'homme ce qui incarne l'esprit et l'avenir du Congo tolungwa na étape ya ba anti-voleur neti ngana boy je suis père de 3 enfants natiki bana nanga na ndako bana nanga bafandi bana lelo ba trick bana curiosité makasi bamoni nga papa naza na média na telemi na finga ka bato mais je me suis retourné même papa aussi dans le je me suis attends finga mon papa peut au sala gangote tant on les gars na média les gars pour na finga bato yango ndeko wana as bimisi ba malobo isali biso passe isali ba congolais nyonso passe au lobby chef de l'État a Goliambuma Goliambuma kolo elo ba bengi mbuma na kishisa za bal a Olianguba hein excusez-moi avec la tautologie à Olianguba et loko wana soki olobi yango na kishisa za langage vulgaire et za langage quinois hein
Donc yo na ba écrit na bino bo se spécialiser, bo s'organiser pour boma chef de l'État. Bobo ma chef de l'État. Yango le même écrit ba écrit na bino bakadoko ba étranger bo s'organisaka bobo mara musée parce que musée avait les idées idéales. Yango tout le monde le sous lelo bokomi ko s'organiser bobo ma Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour azapena ba idée idéale ya kobongisa avenir ya l'homme congolais, avenir ya l'homme congolais. Quand je dis l'avenir ya l'homme congolais ça akobongisa avenir na biso ba tozana sikoyo na 4e génération après biso. Ezate ke ya kotika l'éternellement 4e génération te ngana eto ozalate mais akosala na oyo Jésus a yebisaka Pierre que dans cette pierre je vais construire mon église. Dans cette Félix que je vais bâtir l'avenir du Congo. Et le peuple congolais a pensé qui pour élire à comme chef de l'État afin d'en aller bongana. Yangoana, très chers internautes. Ezali kamo ya kobeta masolo ebele te. Ezali kamo ya koloba n'importe quoi te. C'est juste changement de mentalité. Kolungwana étape ya kofingana na nzela. Hein, tout le monde va chauffeur au finga mutu. Hein, on est mutu boire le mutu soi dans milieu public mutu a filmer. Yango biso ba peuple tolobaki tozo président oyo. Akolongola biso na étape wana ya mabe tokota na zela ya congolais ya bwanya tous les sous ba congolais ya sonité. Mais tala moi clic moko ya bato ba s'organiser ba pesi ndeko wana mbongo alegaka na média pour insulter le chef de l'État. Derrière lui il y a deux personnes bato wana na mikolo koya liboso biso ba peuple congolais toko tia bango maboko toko yebisa que bo changer quand même mentalité avant au salimé baba kangayo biso mo ba peuple congolais biso changer dans nos mentalités na yo. Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir des 50 masters, tu peux être docteur en quoi, tu peux être le professeur même à Harvard, même à Sorbonne, même à Paris 7, même à Paris 17, même Paris ce combien. Mais ceux qui osent mutu ya boanya, ceux qui osent mutu ya maele te, ceux qui osent mutu o ya zana bolingote, nyonso wana iza pamba. Bandeko wana bazali susu na makanisa koboma chef de l'État oyo tozui na mawa oyo alternance zui na mawa ya ba congolais balobi te ndeko Kabila osali 18 ans oyo osali ekoki ndenge toyokana kana Sun City. On s'est entendu na Sun City que président soit salika mandat moko soit ba deuxième mandat na ye atiki bonga ndeko Félix Pesa pour mettre biso ke a osala 2 mandats na ye. Mais kota la batu ya mitema mabe basangani babandi ko battre battre na musée akenda po azora bango alobité nous sommes des Africains, nous sommes des Congolais, venez travailler ensemble. Après baye lisusu po bamoni ndeko Félix azana mayele wana ya kotonga ikolo ko faire avancer makambo balingi babo mayele lisusu mais pona tango oyo pour cette fois-ci Bokosi. Pour cette fois-ci, rien. Et là, ça le maté. Bisomoko ba peuple congolais. To simba fachi. To zanaye. To tikaete. Bisomoko ba peuple congolais. To zana fachi. Fachi a kozala wana 5 ans ici, 5 ans mosusu ici. Amoni pour ameka quand même quoi améliorer conditions et avenir il y a biso ba congolais. Pour mwana mobali oyo azana makanisi pe makanisi na iza po à faire changer ces biso mentalité congolais il faut abongwama congolais il faut changer à comme mutu ya sika. Donc avec beaucoup de regrets bandeko na biso baleka na média pour na kofinga chef de l'État bosaka na bino ngongoti. Je m'adresse directement à professeur Nemi Moulay mais ndeko professeur Nemi oza professeur oza mutu mo bato ba respectaka yo. Mais pourquoi pas Batunyo so bazo uta bazo bima na famille politique na yo bazo bima kaka na système ya haine divergence politique te haine na kati tango papa était Tshisekedi à sala 37 ans contre Mosé et contre Kabila
37 ans, il y a dictature, et 37 ans, il y a contesté le pouvoir en place. Azak na en na mutute. Azak point de vue na ena ya bino ezaki ndenge mon côté, mais elle les a quitté. Elle les a quitté. Donc toujours regretter mingi na bat oyo bako sala politique ya haine. Politique ya koinana. Toujours ça la politique juste pour tout faire se changer ba esprit et ba idée. Idée na yo yo zana ko kamba biso za bien te, idée na biso za boy. Mais ezande NT. To boy inde N ezalate. La haine motema mabe. Ceux qui yo zana opposition, ceux qui yo zam to FCC, ezake to za wana po, to za na mitema mabe te. To za wana po na ko yebisa te, idée na yo ezana avantage ya peuple te. Idée na biso ezana avantage ya peuple. Oh ba peuple ba kolinga, nde ba ko mettre en place mais to za ba tumoko, to za ba peuple congolais. Tout ça, peuple congolais. Hein? Donc, nous disons à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde que le chef de l'État, Zala Pridon, n'a pas cliqué. Biso peuple congolais, tous na lisu likolo lisu contre Batouana pour Babomaka Musée. Quand ils ont tué Musée, Batikala lisu na Congo, bazo acheminer kakana combat na bango pour ba éliminer Batu oyo bazana ba idée idéal pour construire le Congo. Donc bisona bango tozana bango tina suka. Donc tokobanga mutute. Tokobanga mutute. Clin d'œil na ba jasa nyonso. Tous les Congolais qui nous suivent partout dans le monde, je vous dis encore grand merci. Grand merci à toi Batelutadi là où tu es à Paris. Grand merci à toi Poli Mukendi depuis Kassavubu. Grand merci à toi Cédric Mbiye, leader hein depuis Kitambo. Na pesio ba mbote na yo courage ndengo soutenir jeunesse hein ocha jeunesse maboko pour jeunesse qui liboso vraiment c'est grâce à toi de tout le monde ba jeune à Kitambo ba mosusu bazui ba courage ya koluka ba boulot ko kende ba mikili ko sala pe makambo oyo ke no jeune ko sala makambo pour abongisa venir na donc c'est grâce à toi hein Cédric Mbiye leader merci là où tu es à Kitambo Vélodrome, merci à toi. Marche à FCC. Batatana ba mama bande ko na biso balanda biso sur internet. Ko kama bande ko FCC ba lobiso ki chef de l'État a s'exprimer a boyi magamba FCC cash bango ba ko marcher pour na intérêt nini. Yango ba peuple congolais ba mituni ba question batwana ba ko tambola pona ba intérêt na bango moko. Ils ont intérêt à peuple té. Ils ont intérêt à bisoté. Chef de l'État Koloba. Chef de l'État bengi batu nyon sobaya. Baya bakutana bino bobo epona nini. Bino bolinga dialogue. Toi les suna posa dialogue té. Peuple congolais lemba dialogue. Peuple congolais lemba dialogue. Marche bino boko sala. Eza marche nini. Po sala nini. Po pesa nini. Biso tozana ngo posa té. Biso na niveau na biso ya Congo, République démocratique du Congo, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça, très chers internautes. Biso na niveau na biso ya République démocratique du Congo, toi qui na poste ndenge chef de l'État outi ko ya mabatu na consultation, à s'exprimer, à yebisa biso ya dissous de parlement. Hein? FCC caché ça sous té. Makamunyo soto bande la compter à zéro. Comme ça il y a un plein pouvoir à nommer premier ministre Mosusu. Tozo ba ministre Mosusu ya sika pour Zembo komaka 2 ans et logoté. Mais batu ba la gratuité d'enseignement té. Même si batu Mosusu baza contre nango. Donc marchwana mukolobo bima bolia botonda. Pour ba peuple congolais ba okana bino déjà. Niveau ma banga bokozwa. Ngana insulter mututé. Na tindi batu na NT. Mais biso ba peuple congolais to lobi tous en pour ça marche en atepo ils ont avantage na bisoté ils ont avantage bino na ba famille na bino parce que c'est vraiment regrettable plus 18 ans au botimo na Koli nini tous nango 18 ans au botimo na Koli héritage ni kotikela mwana après bolinga bosa la marche soni pe fezala donc tous en pour ça marche en até tous en posé à marche en athée. Ceux qui na FCC kuna, ils ont moi petit moroboé. Ce sont des petits
petit moko ba bengani na baro okolisa suki ko milokola mtu aliboma na age na na okolisa na suki ngai calamité na ko 40 ans ba ko kolisa suki ba pantalon ya minene ba tout ce sont vraiment un mouvement mouvement quand on est encore adolescent hein quand on est à l'âge adolescent mouvement wana okolisi moi suki na yo ba moni yo na quartier danger mais ce qui ont commis monsieur moko responsable personnalité okoza na suki ya bon wana te après on les gars na média pour na chef de l'état hein parce que au salaire aux moins niveau na muké être licencié au Congo c'est rien. D'ailleurs, dans le 21e siècle, pour être licencié, c'est rien. Parce que licence n'a pas payé 3-4 ans. Licence, master, doctorat, LMD. Hein? Maintenant, moi, niveau moi, je suis moi, cabinet, moi, lobbying, au salaire, je suis na yo, aux autres, bon, au sa famille, au laisse moi, na na ban. Hein? Au commis, au les média pour au fin chef de l'État. Ngai na osenga na yo na débat na plateau ya TV. N'est-ce que na l'action que batu oyo basala ba komo ba contrat ba étude na bango te ba contrat nde mutu na bango hein Newton atanga na classe nini René Descartes atanga na université nini Napoléon Bonaparte premier atanga na université nini hein bongo nde sala ezo sala mais moi petit mon robot moi ce qui est collé vimi hein aux yeux pe aux les médias pour insulter chef de Koloba Mabe il y a chef de l'État mais il faut ça dans le biso ba jeune Sony que ngana aller dans les médias pour la komisa Kabila je lui donne beaucoup de respect Kabila est chef d'État mais n'a komisa été parce que pendant 18 ans a tiqué les bisonines pas tout bako souffrir pas ses alliés donc pas si mingi pour na otala ba jeune boy pas si mingi pour na mona moi mutu moko boy aleki na média pour finir chef de l'État donc très chers internautes on est pratiquement ya kokoma na suka émission na biso to melana no mai on se trouve tout juste après roboé moi suki ebele hein pour besoin moi pour ça mo ba pesa kayo on s'est trouvé bato wana bazo utiliser oleka na média pour finir chef de l'État okokanga maloko ndeko wakangami avant-hier hein okolia mvungule botu na rimagia zakunat arme okosaliwa moi na éducation na ngana zanango si je passe dans le média je ne peux pas passer dans le média pour insulter les gens au sort na ko ça ba diplôme na ngate Napoléon Bonaparte premier azaka na diplôme nini hein alors on a diplôme nini. Non, lorsque je passe dans le média pour donner mon point de vue par rapport à la situation politique, Nabiso, Nakofinga Moutouté, mais yo moi jeune, vous en avez lengue, quand tu passes dans le média, c'est pour insulter les gens, comme on a danger, on a logoté. On a logoté, on a danger. Pour cette fois-ci, ceux qui ont l'équipe dans les médias, pour n'importe quoi, ceux qui ont bien ici, confrère, oyo. Bismo toro bête bismo ko nanu ba journaliste toro bête o nanu yo calamité to cho sanction na ba média na biso ko jek to cho sanction na ba média na biso pour les ressources ma orgueil aux anango ezanga tino wana hein et aussi là haut biso to za ba ya na yo to simba miko to simba makambo avant to pe so respect mais yo linga ko pesa batata na biso ya mbo respect pour na nini hein ceux qui muto ya termine boso pa na bandi ko finga yo bana na yo na mwasi na yo ba ozo pa sentir nini lelo na ko répondre yo ou ta famille pauvre hein des familles pauvres aux moins chance on en lelo national otala ne ko lisisuki et ko tuku basili pour regretter makasi ndeko Cheo Kitundu lelo nde boyebi ke constitution na biso mabe ah papa Cheo Kitundu ezama kama oseka mingi ya bosi boko mina bino ba chômeur bo mesana na chômage bo sali 18 ans la constitution lelo ndenge oyebi ke constitution ezama mabe faut tout ça constitution mosusu pour eza sur un avantage na binoté
c'est tout maintenant oui c'est bien que botika au tailler constitution na kotailler constitution pour na mutu moko ekozala très dangereux dans les jours à venir bon moi c'est quoi danger nango conséquences nango ezana nous constitution na tika na bongwana fachi azala wana a diriger biso a kamba biso pour tout le monde un changement à venir na biso ezala quand même heureux à venir na biso ezala quand même heureuse plutôt. Donc, ils ont vraiment ce que je dis, papa qui tourne avec les médias pour nous dire non, oh non, boy, papa, bozala na nuana, bozala wana, bozala na nuana. Pour tout que avenir Nabiso ils ont bafoué par un groupe de gens. Biso to président Fatima Boko asala musala atonga ekolo pour avenir Nabiso d'unité Nabiso. La valeur absolue, il y a le peuple congolais, il y a les citoyens congolais, tous les gens qui sont dans le temps, il y a Kala. Donc, je vais vous souhaiter, comme presque na suka émission na biso, la pesi mbote na Mama Jemima na Dallas, mbote place aux Ali, na pesi yo ba mbote belé, la pesi mbote les sous na Batignonso, ba yebakanga na komba Lewis Kasonga. Pourquoi pas, je dis grand merci na Papa Nangamoko, Jean-Pierre Moutamba et place à Zalina Moujmaï. JPM, je dis merci à toi. Dengue au Salinga Lelo, je suis Moutou quand même. Je dis grand merci à toi. Jean-Pierre Moutamba et place à Zalina Moujmaï. Je te dis grand merci. Je dis grand merci. La petite femme Nangamoko, Lewis Kasonga Milton, beauté na kati ya mibali. Je dis grand merci à toi, Pessinanga. Je te dis grand merci. Nous soutenir dans les réseaux sociaux. Continuez à soutenir grand frère Nayo. Et ça, il y a des Simbote na Congolais qui sont na Soudaf. Pourquoi pas na téléspectateurs qui sont na niveau Afrique du Sud na Pesibino Bambote na bino. Bo s'abonner makas na Congo Lisanga. Bo s'abonner ebele. Boya bana ba makambo ya bien ezali na kati na biso. Tukolobango liboso na bino. Toko décevoir binote biso. Nabino tocha président Fatima Boko poto tonga ekolo tolongola batu nyonso balingi ba anti-valeur mais yo petit yo kolisa suki okoma lokola mutu aliboma na okato suki wana hein et pas na bino na mbujima bandako ya mabele famille na yo uta na mbujima eza bandako ya mabele hein na okato basuki wana on comprend hein on se trouve toujours dans les prochains numéros merci.